En tout cas, tosepeli makasi. Bambula nyeso biso tokomi nango totikali komona ta prince te. Lelo papa Fachi Béton acheli biso prince. Oh lumière ekoti na makala. Esengo moko toza nango papa. Mukwa tondolo. Nzamba pambola yo penza pambola yo. Tosepeli penza biso bana makala. Tolongwe penza tokomi na lumière. Ocheli biso lumière tokomi komi na lumière. Tochanger yango komi na lumière. Likolo na o papa Fachi Béton nzamba pambola yo. Tofinami na ville naza mwana kwata na ville bolongwa makala ezanga bino prince me namoni siko prince esengo toza nango depuis bapara babota biso bapapa na biso bakufi batiki biso na makala bakritikaka makala bafingaka makala makala kote ya salite makala bato oza na bato ya bie bazalaka te mais toza na esengo makasi komona papa Fachi kokanisa biso na 2024 ayeti na biso prince ya makala toza na esengo makasi mpo tomoni mboka na biso ekomi na lumière elonge makala tokotisa yango nde lumière toza na esengo makasi mpo tokomi soki ozwi victoire tokiti ti na porte ya ndako eza esengo makasi avant na biloko ebanda topesi mapango na biso ekomi na valeur tozali na basalite na makala soto mais lelo papa Fachi akanisi makala oyo babosanaka yango na bakomini nyonso batia yango butata na mutu te mais papa Fachi avec Fachi Béton, jamais à revenir avec Yeso, CG Augustin Kabouya, qui merci à l'Europe nationale, Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Fachi Béton, donnons-lui les dons, et puis des temps qu'il a fait, réalisation. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, et c'est qu'un président, Fumukimba mon prophétisa, fils de l'héros Etienne, de la démocratie. S'il était vivant, il a réservé ses fils. Il n'a plus d'impunité, il trafique d'influence, il a l'état des sièges, la pluie règne partout à l'est, non voyant militaire, partout sa carte sans répit, il a établi l'état des droits, personne ne décide de la loi, il n'a plus d'impunité, il trafique d'influence, il a établi l'état des sièges. Nous sommes très contents de vous voir sur
notre espace de Makala, ça fait très longtemps, depuis plusieurs années. Et nous remercions tout d'abord les journalistes qui ont fait cette chose et nous félicitons le président de la République, nous l'encourageons de continuer avec des actions comme telles pour que le peuple soit calme. Voilà, c'est depuis des années, décennies et décennies. Pendant Mobutu Atika, nous sommes 38 ans, Makala est comme si nous vaste. Makala est mon ami et bani. Nous n'avons pas de sango, nous sommes dans ce moment de Konjaboko. Allons là, nous sommes dans un projet. Nous devons encourager, merci. De ma peuple, nous surtout dans ce monde. Voilà notre préoccupation. À Kanisa peuple, donc la quantité peuple à Makala, à Kanisa peuple partout, pour que Mboka ait quelque chose. Bon, c'est pelé belé. Nandenge, grâce la vision musala na kata Makala. Bendima ite, ke Makala ego bunga, prince ego kota. Eze sengo mingi pona mokonza mboka. Esengo makasi na musala zo sa la vision. A continuer ko sa la vision musala, zo les sengo mingi. Musala na epeke liboso. Ndenge akaniseli biso bolamu azosala biso na kata Makala eza sengo mingi. Bon, na sepeli premièrement komona misala na commune na biso lokola Makala oyo ezalaki lokola barêve tomona yango réalité. Sepeli mingi na mokonza mboka po akaniseli biso tozela libonza oyo banda kala tozwaka yango te. Bon toye komona yango sepeli mpenza mingi mpona chef de l'état na misala oyo azosala alemba te akontinue malamu. Toza na direction Kimwenza na commune ya Makala ezokokende vers bypass. Bon, un mois nanga on a koba c'est pas chef de l'état alimba mboka na ete soka osala misala bozo mona oza visiter place à peuple congolais ezala sengo to batele to ba mbula misusu azoluka na ebele wana. Tout sepeli ndenge basiso prince na venir Makala batala venir za kisalité mai to sepeli mingi nzamba pambola Félix Kisegedi tokomi la prince munene Makala ezwi valeur tala population sepeli venez commission toki mbula mai moi to lekeza te toza na venir Makala komi na Makala aveni Kimbaru na direction mai Kimwenza bon c'est juste sika tozwi venir ya prince tokomi na prince munene napesi kaka merci kwaselisa makambo ya kitoko vene komi na prince tosepeli mingi topesi merci nzambe abakisele so ya mingi toza na Kimwenza Makala omoni papa na pesi journaliste merci mingi première fois kota na Makala toyeba ba journaliste na Makala te na bota na Makala na Bukanga mais namoni nga aza kote ya Kimwenza kota commune namoni mpenza esengo makasi namona prince salama de avenir commune na Kimwenza atuka epesi esengo makasi lipango na nga epesi valeur naza moto ya locataire te la bota na Makala na poli na Makala toteki lipango te naza na mwana Makala tofingami na ville naza mwana kwata na ville bolongwa Makala ezanga bino prince me namoni siko prince Emona yo mpona chef de l'état okoki koyebisa en tout cas chef d'état Félix me nazala foto lekuti ya monene na ndako na ntango mpenza televizio likolo ye mpe banola se mpenza gravati na ye ya drapo nazali na ndako eloko asali biso na Makala akanisi Makala première fois aniati elengesa esengo biso esala biso pama elengesa eza Makala te ezali bumbu Makala me Makala yango tozwi prince aleki na elengesa tozala te ya bolingo aza mwana mboka soki abebisi na kende ofulwe pa mama tala
ndeko na nga ndenge asali boye aza mwana mboka tupe elengi nabeti motema na ngai awumela napesi lisusu 100 ans soki osala pouvoir na kovote lisusu. tosepeli vraiment nde basala biso nzela toza na direction Kimwenza toza na commune ya Makala topesi merci na chef de l'état na oyo nyonso asali na commune ya Makala asali presque 3 directions tozwi direction ya Elengesa tozwi direction ya Kimwenza tozwi mpe na direction ya commune oya Makala na commune ya Makala 3 nzela oyo ezalaka te donc parmi président oyo baleka na président Maleka, dans le seul président où a raisonné Makala, il a président Fati. Je peux vraiment merci à trop. Merci président Oumela. Grâce à vraiment Makala et Foumami, Tozi Banzela, Yabouezarate. Je sais pas président à trop. Oumela. Et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fati Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Dans les bien-aimés, Hypogré. tozali na commune ya Makala entre Kupite avenue Kimwenza. Bon, nous sommes fiers de la nzela oyo parce que ça fait très longtemps commune ya Makala tozalaki na banzela te bamakadamu ezalaki te, on dirait que tozalaki commune moko reculé, mais na effort ya volonté ya président de la République lelo tokomi mpe kosepela mpo nde tomoni bazosala banzela. Ah papa, tozalaka assez souvent déçu na bamisala baentreprise oyo babandaka na pression moko nde babandaka yango mvula babandaka nango, mais malheureusement chute na bango ezala toujours mauvaise. omona bajeune na bango babandone mosala ekufi banzela ebebi eleki suku ndenge ezalaki liboso. Problème na biso ndenge babandi omoni esila mpe na ndenge ya bien ezala te pa mosusu bakomi mosusu na bakartier mosusu badeception omona batracteur babwaka mabange ekoma kaka lokola eloko moko abandone. Alors biso vraiment ezopense na yango te ndenge babandi bakomela biso te na soko. Oui, chef de l'État, vraiment, chaque président de la République a une vision. Il y a une vision qui est construire. C'est bien. Mais à boss, on a été social, on a beaucoup de infrastructures. Dans le boss, on a fait social de l'appel Boumou, social de l'appel Moussala, social de l'appel salaire. À mes canaux, on peut penser à Moussouana. Félicitations à chef d'État, vraiment chapeau bas. Makamazo Sala, toujours c'est vraiment un retour. Mais toujours est-il, na kozonga kaka neloko na lobike, babandaka bien. Au moins, on a tracteur, misala ezosala. Tango sukaka mukolo bandaka toyebaka. Suka na moins nzolo, au moins kosala ba 7 ans, ba 8 ans. Tamso ko lipe ko bima pe mo esela na ngopete. Ndelo kana beto boy. Ndenga bandi yango. Asunga biso ko matina suka et vraiment mbote mingi na président de la République na gouvernement. Ndé soko les problèmes sous posé tenga na soulever yango. Gouverneur à ville de Kinshasa.
tozomona eloko moko te. Bumba yazaka bombe soki bumba tozoyeba te azosala eloko te. Il faut atukaka biloko ya boye na chantier ntango ozosalama il faut pas yaka. Ça peut donner quelque chose comme un impact. Après que l'impact na présence na ye bamona oui gouverneur mpe azali ye kaka na bombe na babureau il faut mayaka mpe mbisala boye. En tout cas tosepeli makasi bambula nyonso biso tokomi nango totikali komona ta prince te. Lelo papa Fachi Beton atieli biso prince oyo lumière ekoti na makala esengo moko toza nango papa buku atondolo nzambe apambola yo mpenza apambola yo tosepeli mpenza biso bana makala tolongo mpenza tokomi na lumière otieli biso lumière tokomi komi na lumière tochange yango komi na lumière likolo na yo papa Fachi Beton nzambe apambola yo apambola yo otali bafana oyo toza likolo ya prince oyo toza na komi na makala tolongola ya komi na makala ekomi komi na lumière sirki mwenza kipata tokumisa bango nyonso baosala misala oyo na gouverneur na biso ya ville Daniel Bumba oyo mkola yokata riba tosepeli biso tobi wi ya solo mpenza lumière ekoti na makala apambola Gilles Bumba papa na biso Fachi Beton nzambe apambola ye atie biso na lumière makala ekomi lumière tolongoli poussière ya makala nzambe apambola kunkwa tombolo toza na makala na direction ya Kimwenza papa esengo toza nango depuis bapara babota biso bapapa na biso bakufi batiki biso na makala bakritikaka makala bafingaka makala makala kote ya salite makala bato oza na batabie bazalaka te mais toza na esengo makasi komona papa Fachi kokanisa biso na 2024 ayeti na biso prince ya makala toza na esengo makasi mpo tomoni mboka na biso ekomi na lumière elonge makala tokotisa ngo nde lumière toza na esengo makasi mpo tokomi soki ozwi victoire tokititi na porte ya ndako beza esengo makasi avant na biloko ebanda topesi mapango na biso ekomi na valeur tozali na basalite na makala soto mais lelo papa Fachi akanisi makala oyo babosanaka yango na bakomini nyonso bata yango kutata na mutu te mais papa Fachi akanisi biso na makala te makala mpe bato ya malonga bazalaka atieli biso prince topesi ye merci nzambe apambola ya bakisela ye susu ebele akende liboso to yango toza na esengo makasi oyo nakomi na biso makala atikala mpenza merci maponi mpe moto lisusu akanisi biso na kotiela biso prince parce que soki prince eza soki nzela eza malamu biloko ekoya biloko ekozala nango beba mais soki nzela eza te biloko ekoya te toza na esengo makasi papa tosepeli na bana biso bakomi ata mbula boye azwi ne mwa 3 pine na ye eyokotika eti na porte ya ndako lumela libela papa yana adeklare makambo ya boye il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais. Il va venir content ndenge chef de l'État azosala biso nzela biso bagene nde toza na kati ya makala bon bagene baza mingi na mambo mosusu bafitilité bakuluna na chef de l'État ye osala biso nzela oyo so empêché mambo wana ebele tozalaki na nzela te na makala donc makala ezwi valeur makala donc ekokoma reconnu quoi. Dans la future makala ekoma reconnu pour tozwi pene prince moko makasi ebandi de awa na kiputiti rond-point tosepeli makasi donc merci beaucoup merci vraiment na chef de l'État tosengi merci mpona mosala kitoko oyo osalela biso na makala pende ezwi valeur grâce na bino bakonzi na biso yango toyei kosenga bino merci.